tobandi okozwa éponge na yo oyo bozomona na e na kotyango shampoing oyo nasokolaka kilian na mutu yango nde nakotia na likolo ya éponge wana. Mais avant natia shampoing lebeda na polisaki yango mwa mokie natiaki ka mai likolo nango pona aider nga ntango nazobalusa suki ya kilian boye aider ke suki ya kilian eza na mwa mai mokie pona ebalusama bien. Soki suki ya kilian eza na mai te éponge wana eza na mai te eza ya kokauka ekobalusa suki bien te parce que suki ya kilian ezali pete pe eza ya babebe. Donc nabandi kilian twist ntango azalaki na age ya 6 mois nde nabandi ko twist suki na ye parce que dokwa suki neza milai makasi to nabandi ko peigner abandi ko lingate omona ezosala ye pasi yango to decidaki ngai na papa na ye kino to sala ye ba twist ba locks obozomona. Donc ntango benza wana bozomona na éponge kozana mwa mai nazokamula yango na essuie pona longola mai. Donc opangusi yango bongo na essuie e obandi susu kobalola. Donc ntango ozobalola wana ezolongola mai oyo peza na suki. Donc ozosala ndenge nini obaloli ntango ozobalola obaloli ozwi elamba moko oyo eza pembeni na yo bien essuie na ye opangusi yango donc okamoli yango na éponge wana pona elongola mai nde bozomona. Donc modèle suki kokauka ezali bongo okotia mai ebele te lebedam otie kaka mai mokie pona epolisa suki monde suki na ye ekomi apona na kozela pona 15 minutes apona kozongela encore. Après 5 à 10 minutes, on va kozwa dax wana yango ko edenga pona kokanga suki na ye ezala makasi locks na ye ewumela efungwa mate nde na kwa kosalela oyo lebedam ozana pusa kotia yango ebele te otie kaka mokende video la kisibino omase yango bien na maboko na yo ekokoma lokola huile e na kwa kotia oyo ezali huile ono ezali huile na ba bébé nde na salela yango na mutu na tiaka huile parce que suki na ye enginga lokola na comme na inane te na pusa kotia biloko ebele te na mutu na ye yango no salela huile na ye kaka ya ba bébé na komase yango na kosangisa yango na dax wana na masse yango bien et na kwa kozwa éponge ou ya ba bébé ou na mande pardon éponge ou na mande ko salela ya twist na kwa ko tchango nyos na éponge wana pona ko balola ngo na mutu na ye tango zo sala ngo bona mutu na ezala sûr que suki na ye ekauki pona ekanga dax wana ekanga mana suki na ye po ba locks na ye efungwa matele bedam. Ce que ça dit première fois que ça la mona na ombo le bedam c'est deux fois na journée pour et wumela mais so za ke déjà sala ka ko sala na mbala moko ndeti kile na koma ko sala mbala moko déjà kile na komne ko boya linge susu ke lol. Nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi kwa malonga kutika tina ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye. Bonjour, na bino nyonso bozolanda ngai Stéphanie La Rose. Lelo na bino vraiment nouvellement quoi ya bien hâte qu'on a période de la fête, ba bonne année. Na bi ko dozo préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman bozotalanga pas bozotalanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, mwana na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour na biso tunanga suka kitiamo na combien a comme si prix na combien c'est peut-être va vite na aucun de gauche na aucun de droite na télévision na 85 livres ya pamba et tunanga abonnement au cas où faut 85 livres et au ben ce que faut ce abonnement c'est peut-être va bien que le cause de la période ba fête na peut c'est bango na 85 livres et na ba c'est bango 4 mois ya ofele babi 4 mois ya ofele ya kolanda politique awa na kata Sepela TV sport awa na kata Sepela TV théâtre awa na kata Sepela TV bébé bazolela inge olingo tika de baba na calme awa na kata Sepela TV dans Sepela TV libiso nouvelle oya bien donc maman sombela papa pe sombela maman pour la biso nyonso to Sepela.